Merci Balandinho Social du Congo, Sozamba Bino Liboso Kolanda Biso émission Obwe, beau s'abonner, beau partager, bah j'aime la mino et ça peut une manière de soutenir Océan du Congo. Alors tout banda émission Oboté, il faut te présenter ba condoléances na biso na mamu national Tchala Mwana Oyobwe, ma musique na kitoko a sepissé biso malgré après qui na lisanga ya PPRD. Mais tant que culture na biso ça peut na batu o ba sepela ki na musique ya mama Tchala Mwana tukaboli passe pe mawana biso na famille mobimba biologique na famille artistique ya ba musicien congolais. Alors ba ndekolanga ndenge boyebi situation mboka na biso lelo Tshilombo azalaki liboso ya ba député na palais du peuple pour na kolober la situation ya mboka na biso. Alors il connaît ça l'habitude à la coutume chaque fin de l'année ba le kanaka liboso ya palais du peuple liboso ya ba lobeli ya mboka pour na ko pesa état de la nation. Mais likambo ya pasina ma Félix azowe ko kosa batuke d'ici là peuple congolais azo bénéficier na 330 000 millilitres ya mai. Bolandi a pesi ba promesse na ye que élection ko sali mana délai prévu. Makambu nyonso Félix a lobby ata likambo moko te o Félix a réalisé parce que tant lobeli makambo élection. Mais biso tout yebi que no gouvernement asama lukonde pesi na lumbongo te. Pour makambo à élection. Alors, Bolanda qui récemment ministre rapporteur ya Seni, Madame Patricia Sey, Kokomela Kadima Kenon, c'est impossible dans 30 jours au bino boche pour enrôler Batunion so. Si ko Félix makambo lobby, na makambo loba mina Seni, osomona ke batu o baza en contradiction entre bango na bango. Alors tozomi tout nani azoko sanani et puis nani azolo ba vérité. Parce que Nabisa Kabino a une émission, mon asala a que non. Kabila pas banako isa biso boue. Il y aura des élections. Je vais respecter la constitution. Je ferai jusqu'à ce que oh boue et c'est là que tu vas là à m'appeler le parmi ba milliardaire. Il y a un autre senga na bino peuple congolais. Tolobaki que notre hôtel mais la denika d'ici à boue le 15. Mais jusqu'à preuve du côté toujours banane à boue. Moi, bah déplacement à bas moi sensibilisation que louer bis pas quitta qui suit que tout ça on est le côté dans beaucoup parce que tout ça est insignifiant selon tout ça là qui devine à biso. Il y a un autre bengi sabino peuple congolais. Boye ba yango que non élection à 2023 et cause l'élection chaotique. Parce que ce qui bon dit mi pour permettre le calendrier électoral au de Nikadima. Na bango nyonso ande basali likupa na bango, je vous jure que vous allez voir il y aura de l'amatation d'enge kabuya le bagano mukolo moko akoyela awa boy. Parce que la minute oh boy au lieu totele me la bat oh boy ozomone komi ono bake osambela nini boy e koso bazolo beloko moko te. Charge wana nyo boutique yango biso tozolo baloba tozobunda la bana wana ba ma océan au lieu to ba opposant ba leader de l'opposition to barenzela na Tshilombo et que le col à la question est capacité à couper sa biso mapona minadele aux a prévu il faut qu'il ait mais tu quoi silence radio comme si vous êtes d'accord dans makambo oh boy il y a calendrier électoral peuple congolais to fungola misu j'ai dit biso to bima balabala pona ko télémer la calendrier électoral wana parce que manière au basali makambo wana ezalati il faut que ce soit seulement ba parti union surtout va to discuter pour éviter chaos. Mboka za ko kenana na kawo moko oyo sosanga kombo nango lelo bunagana. Il y a eu des accords oyo bo Félix accord ici batuana ba M23 na makambo na créer soki ba PDCR soki pe ni wana ekoso. Nyonso les anini ba Rwandais baza ko pesa ordre pona ko sirisa pona ba M23 ba se retirer tolingi boy. Ya mwana bomonaka mwana mboka Adolphe Mozi to ko ba ke non. Pas question à négocier na Batouana. Parce que ceux qui veulent négocier na Batouana, bango ba kopesa bino agenda na bango. Agenda na bango ba ko na ngo, ceux qui veulent respecter en côté ba kozonga na position initiale na bango, position na bango zali ni bitumba. Yango wana bozomona. Emmanuel Macron zo ya awa yepesa na agenda na ye. Lelo bolandi liste ya embargo au Union européenne pesi na ba acteur politique congolais. Mais comment est-il possible France Oyobo azana pas kabola ba sanction ya Union européenne
Paul Kagame a joué Boumabatu. Pourquoi va suspendre Bangote? Il est là, Bitakour a suspendu. Biloko na nzela kwa mutu ezomuna na biso saki ya kufuna kwa mutu ekomi na 85 000 francs awa na Kinshasa nazoka et puis bituka kwa mutu eloko azotala baparametre teke no soki lelo nzela kwa mutu ezatani ete bato wana barwande oyo bazokue Ils se reposent à la boca. Ça, pour moi, quand il y a un peu de problème, ça ne